Besso. Ouais, bonjour le collé. Tu qui mande football comme ni Makika kao ni comme le gars rebelle. Ouais, donc les gens qui rébellent, qui pété na comme rebelle. Ils ont la concentration c'est ngara. Hermophobe mais ça figure au msous bat baibelo na monté. C'est ça quoi. Na toute la émission no msous peka bo ba man bana mai msous basala na yo. Là on a mon te souriant aux arakani aux ana colère kaka yani. Mais nga dans la candidature quand nga na ngoti yo yebiango. Ils ont parmi les journalistes ou les grands journalistes ou les participants dans la confortation, pour conforter les gens dans le village Musika, dans la langue de Kandat. Quand on a un pose à Kandat, on a Facebook, on a publié à Marambo. Nous sommes en Kandat, on a Congo, tout en Kandat. Tout le monde en Kandat. Mais il faut décolérer, pardon. Il y a les décolérer, donc, si on si bien, ça va faire 2 ans au long déjà dans la maison mère. Quand on est là, comme une cande éternelle. Tu vas quand on est à la maison mère, quand on est à la vie, il faut bosser trop. Donc, il y a quand on est bosser que dans une vision, on a envisagé. Il y a un kanda maison mère, dans la maison mère, les Camerounais n'ont problème ni rien. Quand il y a là, on décès, les cas, on sait si là, voilà quoi. Dans 2 ans, le bébé, on sali beaucoup plus d'émissions que Banzem. Bon, tu as vu qu'on préparé un peu. Attends qu'on prépare un peu. On dirait que mais quand même, pour nous un talent, on a déjà fait un mouvement. Mais mais là, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a vu qu'on a fait un mécène, dans l'ombre, qu'est-ce qui se passe? Les gens ça va au commune à niveau nini et qu'est-ce qui se passe au Bimakan? Disque ont dit moi ça na zemi. Jour zemi kota owe ba pété. Jour moi pas robota. Owe ba te ba robe ngora o moi na boti to pa robota lobi to lobi okuna disque bimalango disque za moindre te. Au moins bisolo to sa musique moi quand j'avais dit que la génération est totalement sacrifiée. Beaucoup n'ont pas pu comprendre la manière avec laquelle moi j'avais dit. Les lots yoza conscient. Bato ba na sunga musique kala ba sunga su musique te. Bisca toi dans la musique na poto. Ba kanga ba dusu nyonso wana. Ba producteur il faut qu'on le dise. Na zo takine motuté ba producteur ba la souté ba nyonso ba sa biloko awa. Ba na ba label na bango ba sa ba biloko na ba propre effort na bango moko. Bon. Ngana rolo bateke na zangi ba soutien te na ba soutien peut-être ba soutien o na nango. Na ba msuta msuba la kanga ki ba sala bu donc voilà donc c'est une grande chose pour réaliser l'album si le seul clip a bien qualité bien au saisir promotion ça on a support physique ou CD comme DVD tout le bagage ils allaient ce qui tourne en producteur te matalata la zali mais matalata la roi si mes charges à ma sorti azana oya salara en plus beaucoup plus il était à ma frère na frère entre frères naï donc quand il me doit quelque chose ils a que non pour tant msuna ndenga famille mais moi tant msunga na zongo na coach na kacha groupe na pe na mutumsu ya siga ebité PDG Oscar Bokolombe wawa il pas un grand mécène adam mécène o que non asali kuto action mo déjà ya munene na makambo o lumbe o donc na rolo baloba te mais la eux a que en grosso modo qu'est-ce que je peux dire donc basalanga assurance que non vas-y on va faire ceci cela bakila ki bata bamona na te bakima bamona na kututé bamona na te appel pe bayambaka te par contre au monde bayambaka batu mususu bakutana bango na batu mususu bamilana batu mususu bon so landi biloko wana okoya komilo bakondi oza na libabi onde bakangi quelque part oyo talaka ke non moi na mukili moi j'ai compris une chose na 2 ans on a vendu bona comprendre makambo ebele mutu muso akope sauter na tilokolo kasate ke non yoza na libabi to na mpokati izake étoile na yo aura na yo aomona ke soka pesu yo atie na shit il faut pesa côté moi récupérer puissance mo boy ngana yo comprendre makambo na sali ba dissertation makambo tu na comprendre comment toi la bien na batu na bango bien boy batu pe batom su mutu musu pa la ka ki olikambo boy
Mais tout un coup soudain moutango s'est penché na côté mon côté musuku tout coup s'est penché on moutango musu na vie na c'est penser à un jour t'es na vocal na to na musique na allo bata comme on a pendant 3 secondes. Tamusu pe bato wana balinga ki oppose avec pas de la forêt bazo peso po de la forêt tango longo ya siliki na kutu bongo te na so vérité awa au sommaire je dis que non, ce sont des mêmes personnes qui m'ont dit que non, quittez, vas-y. Abaluki abaluki na abaluki bonga na ko forcer na tirta nde na za ad nde obenga ngat na sali so na ko loba bana eleki na section musique et pas na yo si lelo si ma mémoire est belle et bonne ko ça ba une année plus d'une année oui na likarati nde obenga ngat to na studio na séance à studio lelo to sala to na studio na grand-père Bozi Boziana que je le salue aussi en passant a betelo ko moya mbonda abino lo besoyaka panza maele a to stopper on coup na bi que non na ti lokola bengi photo qui na bengi ba musicien to qui parce que émission na yo za émission za très suivi partout dans le monde. Mais obi geza na monia na bangi mabelo ba musicien belé boy ozo futa ba onde ni bazolia ndenge surtout na simana o mona tezo charge pe nga mona ko ndi o sali na onano hotel ndenge ko pesa so ke senga ba tourner na ndo bengi bana mai pona boye maladie na bango yo maman na bango bela yo mona bela yo ya za problème te tozoara matalata la tindarat papi matalata la tindara soit tineti 1 franc na tibango so ba ebi muto wanga na zate ezate ke atindara kabola bango ti atindara so apesinga so muto na problème na temps so ya $20 $30 to $50 je ne sais que les cas na lukulata parti mo luka parti to sala quoi ko futa orchestre mo pe futa batiza to la ne papa chéri ben pianate et pas concerne Virgin Majanganga alobi angot habitude na bi que to futa ba chaque fin du mois to ko ko sabato mais ba musicien ba se retrouvera so na beti musique na panzi bango ba zumbo na bango koto to non na poto to zo ango lisusu te ba futa ba te alobi ango moi-même je lui ai suivi alobi orchestre mo to ba que futa ba chaque fin du mois moi-même je l'ai suivi te ngana yebi quartier la te futa ba ah quartier la te futa salaire nini mais ateza modi que ça ka salaire te moi écouter zala te ah à moins écouter Zalaté. Je ne taquine pas la personne des quartiers latins qui est une institution morale. Bon, sincèrement, et ben non ba foutar bon, bravo. Il y a une maison ba foutar te. Si nga maman ligne na to betango suite. Maxi Bio Café. Yango. On connaît pas demande hémorroïde et le dimnet. Oh ya diabète. Soza la bezo mais la pena café kitoko yo Maxi Bio Café numéro ya ngwana na se benga kaka Eric Faka yo moko comprendre po biso basaka de kuta ngamo na omelango tani na ko monde ministre mobo ya affaires étrangères on est président mobo à Ghana donc rien à voir Maxi Bio Café to so melango bomba te posa aka yo moko expliquer moninga so na problème na couple expliquer maman te longo ezo bomisa biso na couple yango yo Je vais traiter tous les malades qui écoutent Maxi Bio Café. Nga vie de loin na melakango et bongo yo. Ayuna. Pour yango de traiter pe éjaculation précoce, mari de nuit, femme de nuit, envoûtement familial. Biloko nyonso so meli café kitoko. En tout cas numéro ngana c'est boluka yemo grand prétérique. Bio Café et au sala chonjo te leng. Tomelaka na bino yango. Tomate na polio. Force Mbetu. Danger. Maxi Bio, café original, bande tomela yango bona santé na biso. Ezali. Moni luka ba problème mambe belé ba finganga tata na maman na linga makambo wana ti. Omoni na ti lokole, moni to zabo yo ko sale logo mo amukile ningania. Oko publier tant monsieur logo mo to message mo komika ba komo lo ba c'est Nati qui a fait ça, il faut qu'il soit arrêté. Mais mutu musupa kotika ne pe mutakale se na ngo pe 6 city. Mais yo kotika mutakala mukile ningani. Na landi confrère na nga prince d'Angola animateur, je lui salue en passant à lobby makama salaire a wenge maison mère. A sala ngona ser na biso mo un journaliste comme on kiminga zo babi o net ngai prince d'Angola na wenge musique maison mère ba tikala ko futanga te so ba futangai ba laksa ba fiche de paye. Mais cela que net ngai lo beso na lobby ngondengo wana.
na habité on a ba chant avec des oreilles pourries, ils ont passé à la télé pour m'insulter. On comprend. Balinga ba finga tine na uta na mbanda kani na ba kuchumpengene na ko uta mbanda za ko finga. Mais ça ko finga ba finga que non villageois. Personne ne choisit là où il doit naître, personne ne choisit ses parents, biso ne surtout monta uta où ira pas botama na Kinshasa te. Yonde ngana oloba na ngai yango te. Yo olobi bongo yo pa na yo ki na ngo bien. Ngasuna bina lo bango ekoma ke non na fingi vie olobi otakine koto uta na lingi na lo bango to moi ce prince alobi yango bongo eleki na ngo lo mai omona ke ba valeur a batu na ba pouvoir a batu ezala ngo ndenge monti neti makambo ya kotuni nga maison mais na linga suku lo ba makambo na ti parce que vérité ezobima lo na zo manquer ba respect so na bi ke na melara champagne ti na ti le collé c'est pas un tabou. Si on me paye $300 par mois, il faut payer les bas, miliki, pat, na bango, na pesi ba compte ba minerval, na locataire. Ce qu'on a que nous sommes à champagne na boîte, si on a bien mis la champagne, vous envoyez les gens à la télé pour m'insulter. On a tactique à Wenge, on a $500, à la image de Rose à 1500. Il y a pas fausse politique, il y a pas fausse tactique, il y a pas fausse tactique. Il y a ma bé donc, il y a ma bé makasi. Ndé na ebi yoza révolutionnaire na ebi ko l'accepter bana mai na ozana bango ndé il faut batambola to linga teto nga benga ngo ba vendeur d'illusion to te ka illusion te dans lien na ndengo o yoza nango alors le bébé to beta masola jeu des jeux 2 ans aux huit je crois que tu as mûrement réfléchi les lots tozana une semaine il y a fin de l'année donc jeu des jeux photos encore l'année prochaine mais to ko zo exactement quand te nga sna seba tu mto abim album na décembre azata nga na prophète na seba ngo tout ça na ba processus électoral au batno sobaye bien na Congo tant que ça na nous aura turbulation comme meka ko sangsa musique na oté na maramamboka biso to yaki prévu que non to bimisa bilo na décembre je me suis jugé contre moi-même que non to ko bimisa album te so to bimisa album ils appellent disque à liboso bat ba Holanda biso bien te bat ba beaucoup plus focalisé na maramamboka. Na loba ki yango batno so nga ba kosa biso to bimisa na décembre lelo tout le monde m'a donné raison mutumo wa bimisa album na décembre azati wa monika ki akoki que ko s'affronter na mboka bimisa biloko na ndé mboka esa makambo bo tout le monde sait que non lelo dimanche ils a qui journée à scriptin ils a journée à scriptin batno so yabi que non les scriptins c'est aujourd'hui mais on a décommandé ça. Bat bisko ba plus biso sous après une semaine la fin du mois les 30 yo siko ba bat babi que les 30 votes ezala yo sala siko programme que génétique na ngabe les 30 autant total là et on te dit que non qu'on finisse et qu'on regarde la température avec laquelle que nous y sommes tant les cas to bimis na biso bilo na biso na ngo prometé to sa bilo za kitoko eza bien to banga batuté to respecter ka batu basala pe musana bango bien to banga pe tenter au vent mon to banga ezati nini na kati kuna to kuta nini rumba to kuta ka animation na animation ti neti ngai weza ka animation na mbonda kongane na mokolo mbonda ngane na professionnel mbonda mokolo mbonda ndeza biso ba kolo mbonda biso moi générique mon père il fait ça biso bien moi générique te ba générique to na 8 générique muka bandinga to na 8 générique na denze mbonda mo ezali mbonda matalatala titre na ezali mbonda national mbonda mo ezali ya PDG Oscar Bokolomba titre na ezali Ibodo motema mama Lina Lbe Salon Kita tozali na 4 chansons ya rumba ya Corin Kintantina a signé titre mon faux patron on a écouté Cécile na clip na matalatala pe Cécile na vidéo na ngo obeti surumba na kati le birumba te rumba zangati rumba za Corin Kintantina mais bana mo bazana ba animateur ba chanteur oyo toyoka na live ne ba embara bango ba oyima ba rumba kota Corin ba sela nga pe intervention na côté ya ba bilo msu ya mike côté ya mbondani donc beaucoup plus neti ngai boye spécialité na ezalaka mbonda donc suédé plus ba clean na boire yango ni na osala na sali soko to bina danse to bobina mama za na ngomba to na ba danse belé to na danse mama za na ngomba to na danse moko na lingi na sala te makam nini boye lo beso na linga yo ozaka révolutionnaire olobaka pe mamba bien bana batotala biso so na bito wando ko fungola pe na danse ngo eloko ni za na kati lingo loba nini omona bat ba ya ko panza na yo yebi 2009 to linya ngana muta zéro bêtise je comprends naza muta zéro bêtise
Ndela ça a perfectionné magam tout ça na landa to ba mythe na ba réseau na ba adresse électronique na monara on a bi mama za na ngomba ezali to na danse musu na lingi na sala ezali to na danse musu nini ya mutaka lelengi to na danse mutaka lelengi to na danse musu bakati tandenge bakati balingi bakati nini bakati réseau. Moi tout ça opération bancaire ezati. Moi na stapé ezati. Moi na Facebook ezati. Toi na danse mususu toi na danse mususu akita talo. Danse mususu kita talo. Toi pe na danse mususu emunenge. Bon olangana emunenge. Oto sotokele emunenge. Donc on a muta danse na muta cri muta kobo ya kutazati en plus na rappel na posate que na pouvoir batuté na sina pouvoir pendant 10 ans babina baebi na rapete que musicien mo soki ya nzala soki ndenge nini soki te soki apata kunyate na za bena artiste musicien composé très bien na zo formation ya bien orchestre bonge musique à maison mais désolé ra po bango mo balinga batuté bango mo babimisa batu bango makomo luka suko boma batu donc voilà quoi. Falo chavi na de la forêt à ta poids na élection à ta oyembela tanze mon surprise ngé salope bien ti no yemandine nga dans la studio on paye les studios but ba yembi di ba bon na bia ti to ça na ninga to ça va ventilité. Je ne suis pas un caricaturiste et que je fasse des caricatures pour la ma vie ndenga za bon za le roi li pa le roi mai mutu nyonso yebi we ranson na mboko we ranson ba yembaye tout baïmba était un bateau de sa dirigea pendant toute sa carrière. Kobana wenge musique au badara ensemble bango na président Jibin Pian. Nande yayi la dislocation à sali wenge musique à maison mais bota biso batu bayebi wera ngaki na chebiso na mboka na kiti na ville mbanda na koti su ba 180 km. Koto na tindela ko ba photo mona na vandana. Comment non? Ah. Kuna tokendaka na bongonde drapeau. Kota ba toto kende kuna kota ba nkalamba on a ce qu'on a en Kalamba. Na Kalamba, quand on a qui kuna mtabi kota Kalamba na fanfan le dia ebi obana sieri na bango kuna. E kata banzete kuna. Siko kuna mwa na fin fo kuta mtalati be na polo ani longa Vincent. Oui. Oh, kuna mtusuba ke na marchandise ke mtusa sombi mungwa asombi savon mais asasi ba t-shirt a longa Vincent a otekango. Kama andi mama wana nenga solo andi mama yana ngoku teke oko yembela vie ke ndemte commissaire député tétété bato bazwa likanisa yembela c'est une bonne chose basali lo moya bien basali lo bien so d'ailleurs que ba benga ki lo beso ya papi kakol chief na bisoti il restera toujours mon chief atana mo na benga chief so ala numéro na to kutana na kakol to solo rat fabrigas to solo laka so azwa numéro ka benga o lo beso to sali lo mo aiza ya mère to soutenir mère to ça le moment pour navier le beso ya ko cha vona o nanga résister ti mbala mona ke na che mais lo ba bango ba sa makamuki no bat musuba bimaki no bana mabe bana ben poli tikana sala ba mona eti mona malamu mais kati na bisonde eyebi les hypocrites ba osala ki hypocrisie osala ke non na ye feta na ti lo kolega tikana ya mais kati na ngeza bien te obimi na feti ko mo boma muninga nzamba opinirio isa sko likamugine tozaboué soto neti ba topesa bango combien de son wonga la salison depuis ka salison fabrica la salison miel la salison et boalotan salison hérita salison non mutazo ki idée ozu idée au salison réunir les gens tes collègues c'est fini c'est une chose c'est simple excuse-moi benga baninga ka to sangana ata yo benga kaka o akoya obiki na benga ki a été mais bango ba bengi batuti basali makambo na ndenge na bango yo kende ko welisa makambo ndeni ba biso ba bengi te ko ndima primete boko kebe ba tindi mutandi ko beto ko ikao émission na yango ndeni. Voilà, merci beaucoup pour la clairvoyance et puis na propos na ezaka sans tabou. Bonne chance na yo to la jeu de jeu mais tisiko pour le bikaraté to ko zango camp. C'est vrai que donc la politique est en train de tout talonner. To yeba te soki ndenge nini to zela mais politique à la terre makamno s'éclaircir. Mais yo soki to zela février, to zela mars, to zela avril les années.
te nde tokotaka 2019 na changé système parce qu'on a nosala moins fort moi chaque samedi atana monaka yo so na moi tuna kotinda ta message que non to comme na niveau boye au moins na vanda ep trop kovanda to vanda te to vanda na palente to vanda to travailler ka tant to beta live o yoza mutalito yo mona ki ku tant to zuya kovanda tout ça la makambo pena ki bat ba CP na donc nde tokotaka 2019 je ne manquerai pas dans les cas sous na section musique na oya na ba fiche na ye na couper sa date oyo biloko ebima nango biloko bat ba yoka biloko bat ba CP na ngo na biloko bat ba CP na biloko makasi. Alors pesa posaka ndenge zalaka to landa partie live je vous rappelle que tozana kati ya village Chentemba et pas ya mutunanga PDG Kayembe Chentemba autant supoko vendre ba staff et puis tobeta bon pour un espace kaka ya temps contenu à temps pardon tobeta moi 3 génériques kaka puis ça batu image to pesa ba on posa obeta nini nani nobeta tinobeta générique mobimbati nobeta bandam nobeta ba cri ba générique différent nobeta cri wana ya mama za na ngomba nobeta cri wana ya mutakale lengi nobeta cri wana na lingi na sala unchike na nkela njola ngankela na lingi na sala tikanga pena na sala musala nini ah musala tam na lingi na sala nde tuza yo sa l'émission. Oui, ça me dit non, laisse-moi travailler, je vais travailler. Hein? Nalingina sala, non sala, émission. Et bon, t'es malé là. Voilà. Nalingina sala, nalingina yemba. Nalingina yemba, voilà. Nalingina yemba, tu yo lingo sala musala neza ko yemba. Lobata nalingina yemba. Ko sala wana ezo sala abstrait. Tiens, ko sala eza na ngompe, na ngomba hypocrisie to bana ngi pena sala, so ngi na sala ngi na bota mwana, il faut sala ti. So ngo bota mwana, o sala ti. Il faut yemba on nzembo. Tokoyemba ngona nzembo biso to ba tuteke olobi makambo komo bata manasima makambo o boye na landa ko mona Bill Clinton na télévision o tuna ye dendaka saba simba ngo ezanini Bill a s'échappé abi o teza mituka mo ba américain minene e dendaka o kere faka baka ke non masoko ya mwasi muti dendaka. Par ailleurs c'est Charlie non qui vit de loin nazo confrébino Maxi Bio Café balobi na Maxi Bio Café ils ont traité ba hémorroïde ba force ils ont la fatigue. Donc ils ont traité tous les maladies où écoutez qui n'ont pas Maxi Bio Café. On a vu de loin na melakango et bongoyo. Ayuna. Tout ce belanda mondam. Oh, on se l'a déjà bien là, c'est tout 6. Ali lo zo kena ngo bomanga. Loko nyangwe sanga mitata yo moko. Te uzinga ni pa pistolet. Loko ni sanga notice. Ba contre-indication ezate. Oh, ce que yo melaka bloka mabe. Yalo oui. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Jamais. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na sokola kabila mba ya kanga makana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution des jeux mat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni ressources. Maxi Bio Café, ezo sala makambo ebele na nzoto ya mutu. Fungola nga mémoire. D'un autre côté, faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Tono talo kutu. Maxi Bio Café. Nasonga kamwana. Maxi Bio Café. Et bongisi ibala nanga. Bien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentiel ça, maladie belé nzoto. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Ça pena mongala. Tes as bêtises te. Et betne ti biso na bi ke liboko na mnorambo to benga ngo mankata. Bat ba mona ndi na bi bêtise o to kambo tonné likata. Donc opesa muto na mbote te. Eza mbeza ngaite. Baloba oni. Benkata to ka bontonné benkata kawe. Merci. Eza bêtise te.
eza nango bêtise kaka ke bato bosala makambo oyebi mais ntango oleke mpa na ti lokole akasa neti yo oyebi te ok yo oyebi makambo nyonso okanzaka toza bayuma toyoka kaka biso tozanga tozotravaille papi matalatala miroir d'acosta vie Laurent Sokoko akenda en tout cas nayebi te ya solo namona ekala nasola nabeta lisono fort vie Laurent Sokoko vie Laurent Sokoko bangana ba mystique oyebi eloge nyonso nasala na bangala mais lolo na soutenir na matalatala amuta bandundu oyebi nakama namona yango lushe namona yango drôle nayebi ke Sokoko akozongela aolanda biso akozongela TVM na bamnaki non son excellence monsieur le ministre Ngeli Photo taba benga ve maboko pembe nga zanga na musicien ti tonga na koti na musique na 2007 na bimi na 2008 première libanga na bonga na vie na nga ve Ngeli Photo mais tango via na fonction te ba tout bana pesa bango mbongo bana boka veti c'est moi qui défendais les noms de vie à la télé dans différentes émissions na ba musique na ba crignons na bana boka mais les mêmes personnes wana banda qui peut le soutenir les mêmes personnes ba molia na bango oh non mon drôle non mon mokile ko mokende na contretemps ndenge na bino bangala voilà tout le bango na éviter ça technique nini na éviter c'est étonnant c'est une chose étonnante son excellence Makila Pirien bon ça fait longtemps ba 2 ans yango na mona ekala il faut que je le dise la vérité rien que la vérité na mona eka na l'écran na mona na l'écran na mona bangala basundoli yo te bangala ko sundolanga c'est trop dire bangala oyo babi ke bangala ko sundolanga c'est trop dire ba Jean Paulin Biemboy amungala Oscar Piazali oui ana mungala yécoute na boaka na musique na ngata na bakri na ngata abimika ba prix kolonga winge abano sa maramna o bangala basundoli ngati ezaka ke no ba veta musu ba trop prix ba trop moni ministère dans la marambe belé ministère dans la marambe belé bon le campeur ou la pété ba ba bokulaka ba tika ba bokula na laki na ser na ngai nani Etumba Jackie Etumba aza mwana ya général Etumba ay sanga binanga lobi mais yo mbongo na yo eza pas bokulaka na moko ba pesa mbonga pesa yo na binani oye pas Jano Pétrole ngabi toi na TVS oza surprenant que mbongo ya on a bina yebité na mona Jano Pétrole na otuna nga zolo makambo nga na moi je suis pas hypocrite koko c'est la même nature lokole makambo te na ngate pona koloba na koyebisa yo on comprend ba pesa mbonga pe ngabi bo pesa ya yeza ya ngate bo pesa ngate bo pesa ngandeni bo pesa ngandi muta ser na nga wana nakuta na trop na bi bona na miracle na kosa te nga na bino boye ba ngati nga na yebara bino tango na côté na musique na salle peu fort que boye banga na pe mutamboka na bino bon tout le monde toute personne dans la vie n'est pas censée d'être soutenue et d'être aidée quelque part nga na comprendre makambo wana ceux en ngo bongo c'est nga pena na part wana que Dieu soit loué nazo vivre dans ça boulot voilà tout à live alors bonne chance na yo quoi tozonga sona ba question te tokemba moko mais faites aussi ça ba question si liona mais tout ça nous surtout na ba question mais ce que campagne c'est si malheureusement la campagne si on peut pas parler de oui campagne si to rolo ba sous makamba campagne te malheureusement campagne si le toro ba makamba ba député mongo ate oui quoi une infraction ok pour comme ça nga na moni ba postuler belé na kamwa so campagne si donc campagne si là déjà vendredi biso déjà so to koti to mo bete masola campagne c'est que to mo entraver loi donc na pesika ba collègue oyo bazaki lobi na bagena soutenir Mampata maire na biso bazaki na stade Vélodrome na pesi bango ba félicitations bazani na mitema bolingo mitema malamu bosala makambo te ke opo boyinisa baninga ti bozala na mitema malamu po muta aussi sango pazani ti muta ofidongo azati et pour finir na ba question na koloba boye na omone tinga azabu na changer komona komba nkoko ba benga na changer te mais na baxi komona ba komona na nango nkoko lobe son nkoko de l'animation africaine pour makam na sali na animation n'époque na ngana habité que on animation Congo na époque na ndé na wenge ils ont animateur mota au salon lobeso
Non, la vérité, makamunga lo beso na sali na animation, ba roboyanga pour na zai sukunati. Mais so ba vandi na sima caméra ba biki non, il nous a servi. Makamunga na sali animateur mota wa salon. Na style animation obil na selo batikate. Na boaka ba cri na mbonda. Oyo poza ke non tenga linga o kineka banzela noana. De naza premier meilleur animateur na Congo. 2 fois meilleur animateur na Congo na zoba na 2 trophées chose ka yiki mboka ya la malamu tam soupe na ba millions na ba trophées na zoana loka mboka za na ngo eza le pays va mal donc ben institution ben instance union sonné dans nga ke no ba pesa ba prix ya zoka prix ba pakolo manteka esili nango na fa une son na kati ndako ozo comprendre dalo na bon plus makambo honnête na sala neti étape moya vie na leka nango na maison même mutakoleka nango azati so komi nango osokosa AVC okima okota na orchestre bato obike tanga na longwaki to ba benga na ngana tempo na visa na poche na boke poto kadi ma pesa na passeport Muluba ande on a John Kadima Bogar Muluba voilà sawa o eza biki opesa ngai na bomba yango tilelo na tilokole sali 2 ans ngana lo koko tabilo na ngana na bomba yango o tu eza baida te nani ouais eza yeti eza imprudence eza imprudence eza yangai oh na pesa ka vient nga merci mais bon man demander batuta na uta kuna batutu ba uta mboka soki ete mena ngoni ba mboko te mais batu ba rasiko na sima vende bakenda na makambo fo kofinga yoza mutu tangia omoni o ezaneti qu'est-ce que je peux dire en français les mots quel est le mot que je peux employer ici maître Thierry tete na Norvège ezaneti na salineti et le roman où on a continué à émission et ça lit beaucoup d'années bat baye bien oti moi bato ba finga ba lobaka yo za mutu tango kendaka poto multiple entrées ba pesanga visa oyo mukomona nga yango mukala bononge lifambe ba pesanga visa oyo na France le 29 août le 29 mars 2011 puis si là le 23 août 2014 ya Canada na kota une fois mutayaka ozwa passeport nanga oatia bachelanga visa mwana ya sœur na biso mwana ya grand-père Bozi Bozana Arlette Mbenzu que je lui salue en passant a longoti kota la ki na Paris a été na Noisy-le-Sec on en a na Noisy-le-Sec pas vient na Mirko de Paris abi donne ton passeport na kenango yemo mtafutelanga pe na mbongo o ba pesa nga tembre visa et kufela ngai pona kolinga maison mère te na remana ko respecter le roi de la forêt. Naza le seul musicien à la télévision so bache tata botanga na wira na opona wira. Je sais parce que netinga na botanga na koma tata botanga na ebiete na mona eti. Je te jure, je te jure. On pesa bango so elema ba finga ngo yo susu. Ba finga ko makamba oleka wana. Ba finga makamba oleka wana ku yo landa bango. Ba finga wana. Ba liaka na ko finga na mutoma musane yango wana. Aliaka na ko finga musane yango wana. Siko faire comme na parlement. Bano finga ba député mususu côté ba kanga bango na be ba kanga ba ko tona buluwa au mo ba finga ka biso au moni ya na loba c'est là qui m'insulte à la télé au moins cette étape o ya vie mutako tikango azate visa en cours et aussi là et na 3 ans ba baganga makamba ba mikana moi j'ai les papiers j'étais parmi les musiciens qui auraient avoir les papiers na wenge na ba 2010 2011 baso ba yebi yango te yango yo zo mona na olakisa yango na section musique na boya ka kokende tempo et yaki na bifona défendre cause à l'obeso la valeur de l'obeso moi et na défendre kacha wenge musique à maison mère bersa ki musicien wenge musique à maison mère te bersa da musicien ve na biso Félix Oazé quoi to changer makambo te pour na sentimenté il s'est transité chez Ferré ayeko koya na wenge musique à maison mère mais tango yaki comme c'est un papier. Et les gars, on a mon gongo théo qui n'est bandélé au bas qui te trouve bête masula de la fruite. Yango comme bima. On a yebio. On a yebio. Nous sommes dans la bête. Tout seul au bat. Nabi étape oyo. Ce qui n'est tinga da qui n'est tibersi soit qui n'est tilobeso. On a commis bersa comme n'est tinga. On a commis bersi. Alors il est loco né à bout. Nandé n'a ebeli bersi. Ah, la tilo collé. Chica. Oh.
tikati yo singa zanga mbonga tike so na zanga neti mbonga billet na ko pe ba kena matata voilà na ba pe bon toko luka na ko bengo kaka bon lokolo za tokei to côté la fali on kan boso na ko billet pesa mbonga na zo billet na ken siko et puis logo mo la yo oyemba ya fali mais ba style on a pe ko salo bien mine de rien beaucoup qui na banzela wana pona mo za polyvalent yo la ndiete na Instagram oh photo bête logo mo na lo bébé kaka okola ikulaye tikiti ba okola ikulaye tikiti oka mabenge tikiti oka botumbai tikiti oka likulaye langalo momelo yaka prikiti tiki ya bimi kuna ngana zongi na vandi kaka pangusa mama yo na mama apoli ozo comprendre sikoyo eloko yo na vanda na bité na okende pa ité soki na lobi na kende poto bat bandoko finganga par-ci par-là na kovanda na travail kaka sele yo moko bamonaka sele yo ke azalaki nemia wenge musika maison mère sele abenganga na 7h abi kokende pa ite vandana na binga mpe na bula okende pa ite matalatala abenganga na 6h abi komeko kokende pa ite okende so naisi bango ni tete boloba bongo na ngai moko pe na esika na kokende te eza te ke o baorchestre esollicite ngai eya baorchestre mike to na boyaki yango to kobeta na bango to koboya kozwa bambongo na bango en plus na ya kozonga nsima na tali nasali barétrospectivité barétrospective ke non il faut kosaisir baopportunité na vie mpo bazolakisa mbongo yango bato bafinga na tv wana so balakisa mbongo yango dimanche aleki alobi dimanche on a vraiment l'équipe d'orchestre comme ça au commissariat orchestre msusu mais nga naza mutaba na muta matérialité naza musicana nanda ko défendre cause pe na suka nango to mona ki yango Bercy tout la musu ya zaza nanda sa nabi a ko zelo konaye azaki lo konaye tout le monde a dansé pou azaki bisika bibutaki hein azaki bisika babutaki azo finga ke na uti na wenze. Namona aucune personne qui est passée à la télé pour riposter contre Bercy. Mais quand on a dit que non, na komele lo roté. Ba tomboki. Eh alobi pona nini. Ko sala boyete. Ba tindi ba na TV. Ba mitindami. Donc ça là nga passi. On comprend les lobby. Na so vérité ba bala na biso partout na poto. Pichen matalata la miroir d'Acosta nzamba zong selebele. Ba Christelle Blanche bala na biso la banane de Paris. Ba oncle Gilles di Kandonozi le sec et ça la nga mutema passi donc moi lelo oyo na vanda na mona tamsu mutumsu a uti poto ai na tala ke a servant ne wenge ne lote o nga tamsu figurant tamsu betane lo mo pele kana na wenge ina persi mais au côté la wenge zage o vanda na mikili o zipe dok o komi ko pozo songa o kende pozo songa sko neti nga koko bo na vandi na komo keka bambandaka babumba balisala ba gemena. Ce que nous avons dit, au PC, na sima na bandima ngote, babaluka ba finga rayo. Le collet ça fait mal. Et tout ça battu. Tout ça battu. Tout ça battu. Donc nga sala marambo ezate ke o pona boyaka to na mikanda poto te batutu balingaka poto batutu balingaka mikanda poto. Ezaki na yaki na conscience na amour na savoir faire na valeur na lobiso. Na robeb sa valeur parce que massa na ki collègue on a ki danger tempo vandisela tempo non lengisa yo tika soko zo boaka bazo pouyer c'est comme il tourne nga mona ma kita koti na wc oh c'est bondo comment botika ka kota ka wc oh ba bil bazala ba grand animateur ba selo ba brigade ba leka ba kene ba boaka critique bazo boa 20 na zo bina kita koti na wc mais na tour muntu na ngazo kota wc do bino bo fisrenga mon contrat qui est là. Mais na zonga kati. Qui côté on? Na zonga ka côté na biso to kanela bola tutunda bola. Ndo lutanda bola. Ndo nkola pocket. Pocket mtekata makamutu na fenta ya pati. Pocket. Donc na fenta ya pati na tena sama peka bana masasamba. Na bino ko musika te kata. Kata. Na kanga na muselu nan. Na bima na style wenge na kota na style azaiko. Muselu bato oke nana bato oke na siko isongola pam isongola il pas ferré
balingi ngai te bazonyokola ngai mais ye moto azalaki na makambo ntongo navandaka les gens passent à la télé pour m'insulter bazotitoye ngai na comprendre phénomène yango te namona yango trop bizarre soko bato bacomprendre eza lelo nga na moto ya basekret na moto ya distraction lelo ntango obenga na bike non prise na kobete epa na ti lokole yango bato bafingaka bato balobaka bazopousse on t'a mis à la porte mais wana visa bayebi pete navai nango mpe navai nanga mpe peti esilelanga na kati aki ya Kisasa namoni histoire nga na mutu na rete na makambo epi nde to alewa mikolo YouTube akoma obombela bisa comme archive oyo en tout cas on en parlera un jour en tout cas oza honnête merci Tolanda live et puis bonne chance na yo merci beaucoup par ailleurs c'est Charlie Nongi vit de loin nazo confrébino Maxi Bio Café balobi na Maxi Bio Café ils ont traité ba hémorroïde ba force ils ont la fatigue. Donc, ils ont traité tous les malades qui écoutent dans notre Maxi Bio Café. On a vu de loin, na Melakango et Bongoyo. Ayuna. Tout ce belanda mon dame. Oh, on a déjà vu la base de 6. Ali lo zo kena ngo bomanga. Loko nyonge sanga mitata yomoko. Te uzinga di pa pistolet. Loko ni sanga notice. Ba contre-indication izate. Oh, ce que yo mela kabloka mabe? Yalo oui. Nazo zelo na kati landa ngai. Olukaki yango au 600. Tanga ta posologie. Tu vois ya podium. Jamais. Avec ici, non, pas quand on m'a attaqué na sokola kabila mba ya kanga makana. Ayo moko vraiment. Hein? Ah, solution des jeux soit mat. Solution yango. Maxi Bio Café, ndeni ni lisusu. Maxi Bio Café, ezosala makambo ebele na nzoto ya moto. Fungola nga mémoire. C'est notre traité faiblesse sexuelle, hémorroïde. OK. Solution la soir. Tomate Napoléon. Bongo kokate. Tono talo kutu. Maxi Bio Café. Nazombaka mwana. Maxi Bio Café. Ebongisi libala nanga. Bien à dire. Podium Napoléon. Pakaluya zomi mwana. Maxi Bio Café à base de plantes. Essentialisa maladie belé nzoto. Tension hémorroïde, faiblesse sexuelle. Nazalatina
soso ye mukongwa soso libolongo ya ngulu Charlie Mouchaya Tambadawa Mama sana ngombae Mama sana ngombae Odilo kwa ngombae Mama sana ngombae Odilo kwa ngombae Nalera ngoya ngombae Olivier Bionae Mama sana ngombae Odilo kwa ngombae Ngomba mangegege Ngomba mangegege Koluka nkolo Yelo nyankolo Koluka nkolo Yelo nyankolo Koluka nkolo Yelo nyankolo Koluka nkolo Yelo nyankolo Luka Obama na kikwanza Ale ya mutaka lelenge Ezo chamwe